congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Nabi vraiment Boza et Belé Kolanda émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba. Merci beaucoup à notre manager monsieur Junior Bookson Boukassa Ampero. Merci beaucoup à Mopa Ofaï. Merci beaucoup aussi à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Merci beaucoup à Apocalypse Bella le millionnaire. Merci beaucoup à ma mère Méline Zembamote, ma tous pepele à Mbeto Wabi Fanny Bongende Ske Fanny Bongende acoustique. Merci beaucoup à David Olito Balobi Motomoko bien Kebama Lolo Lori c'est la Congolia Balobi na Mpanzi koto ma mère Méline Zembamote ma ya bato ya tous pepele à Mbeto mama likele bakande grosse moulin ba si tu solol on te solol mais si tu solol pas on te solol pas. Merci beaucoup grosse moulin na plateau nazanga mon côté naza déjà na invité nanga yaya nanga confrère nanga Mike Lokamba président ya ba journaliste tout ya internet tous années mingi ndeto beta masolo mais quant à moi déjà je dis bonjour Mike Lokamba. Bonjour grosse molir. Bonjour na ba internaute tout ya conférence. Bon avec beaucoup de respect pour ça la rab émission na ba net au respecter ba tout en tout cas. Allons vraiment la respecter bango. Donc voilà. Voilà, plaisir vraiment à cause les sous pembe na yo. On a moni en tout cas grosse mollet vitesse ça va. Congo France ça va. Ok, merci beaucoup Mike Lokamba. Un gros moulé à l'obagé au souka bon côté photo qui t'a vraiment tous ba information puis ba actualité na biso kande zalara na source et puis na site ka zalara moko Congo France. Merci encore à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba mais président Mike Lokamba président ba journaliste et tout ya internet question na ngano ya liboso zala ki mingi to mona ki o en tant que journaliste au kota ki na répétition ya fait rigola Jésus Denias ni Kabolonina mais to comprendre ba bengani Mike Lokamba ba tindiki ba parvenir même ko simba na nzoto tant que aza presse na ebité za moi oui la kindi ni toni tant que journaliste et presse à côté et sika ba artiste et musicien ba saboter ba bengani ba tindiki yo ozala vraiment mieux placé ya ko éclaircir na monde entier ba zwa ki ton robenga nga pour to beta no masolo. Voilà en tout cas c'est vraiment déplorable na msala tout ça là. Tout tambola na orchestre surtout au kutu to ebi bango ba brigand ba Kofi Olomide ba Weranson ba Jibin Piana ba orchestre minene tambola ba orchestre Fali mais natikala au mona ba comportement on a na ba groupe. Voilà donc nazala ki na répétition à faire gola pour na moins pe bi internet trop azui ba beti il fallait ba buka le boko. Soit Boukanga le beau faire go na kangsa. Donc c'est-à-dire Basimba Mike Lokambate atali nzara pamba route et zoakité donc voilà ils allaient juste échange de paroles binga na zo tomboka bon pe bazolo ba bon pe la kisi ki mettre na bango ngana yo comprendre que baza va mettre moko sa ceinture ce sont des gens qui ont grandi au niveau ya Kasavo Bwana ba chege mais lelo faire la joie bango comme ça bango va travailler ba ça na porte wana en tout cas baza pour na ko comprendre siko la batu ba pisina non ko landa bango te baza ba chege baza bano ba koli na bazando donc lelo moi poto moi nini ça là que moi bambuto mbutu wana bande wa presse bazala ki wana pour na insister ki na bien en tout cas so bino baba mettre moko ponga pe na ko na basha moko na misukutu ya masa na matika son na mona ta moko tia lisapiboete yo za mettre ce moko to bamba donc voilà et le but que so me mali bende biso tout mama bende za meto bo so me mama bende donc voilà mais na comportement wana ils a passé mais ça là bien quand même ndenge faire gola c'est ce qu'ils a bengaki Mike Lokamba pour na ba comportement wana pour na tindela ki message na WhatsApp na mona répondre ki ngati pour ça répondre nga mais ba image wana on a sala ki ngele kate mais le ki nde ba zubeko ayo benganga mais quand même ça va et puis assuranga que ba brigand wana ba assassin wana na benga bango ba za la révoquer donc voilà.
Merci beaucoup Mike Lokamba toke lisusu na question nanga ya mibale ezalaki tomoni ba journaliste oh vraiment ba longwe bazo longwa na surtout na site na bino ya Congo Elengi ya Grace Mbizi toyebi ke ba journaliste moi quelques journalistes au balongwa na site na bino balongwa OK nazoloba na ba journaliste au balongwa na site na bino ya Congo Elengi ya la patron na Grace Mbizi la Cerci on est là on est ensemble il y a pas souci tout moni toujours bazo lekaka bazo toujours ko humiliaka Mike Lokamba baza toujours ko boyaka Mike Lokamba baza toujours ko dénigrer Mike Lokamba toujours na ba émission na biso ya internet c'était dit à quoi Mike Lokamba. Bon, d'une manière générale, parce que je ne suis pas là pour répondre à un individu qui passe à la télé pour ingérer Mike Lokamba avec beaucoup de responsabilités au niveau de la presse. Na ko sala réplique na moi moto moko bieloko moko tout le temps benjir seranga na ko sala ngote mais d'une manière générale dans le bakaka baswana na mona mobilité et puis moto oyo alakisa yo musala ko simba micro moto pe alakisa yo ko simba micro ata bazo intoxikaka yo ata balambelo fumbo na fufu asemul bapesi yo po finga mais faut yebake mutu wana pesanga vie mutu wana zoinga na zéro mutu wana formenga mutu wana asala lelo na formuler ba questionnaire ceux qui n'ayina ba invité lelo na tuna invité telle question en tout cas batebele bazara na ignorance ils ont vraiment ignorance on a moni oui batebele babenga ngata la mutu telle sala émission mabe na kombo na yo bien que notre équipe parle en biloko wana te mais na lobaka ka eza ingratitude pour moi je trouve pas bon que moto ala kisinga musala surtout na ignorer pour na lipa manteka pour na zola lepa ya bato pour mutazo tindanga et surtout moto oyo ayebi mokongo na yo koleka yo moko ofinga ete toute vérité n'est pas bonne à dire. Ok, merci beaucoup. Allez-y, compa babi muto ayebi mu Congo. No wana formé photo kota na so se reste à vérifier. Muto ayebi mu Congo na yo koleka yo moko. Donc allez-y, compa tout ça bana mikete moyo fingezate. Lelo Mike Lokamba abombi na yeba vérité. Donc place aux a Timba. On est là, on est ensemble. Il y a pas merci beaucoup. On est là, on est ensemble. Il y a pas souci. Donc toujours continue toujours na ko beta masolo mais Mike Lokamba question na mususu ezala ki pona Mouna na ebité soko rappelenga na mutu na biso amisana ko publier biso ba vidéo. Mouna c'est qui encore? La bouche autorisée, oui, merci beaucoup. La bouche autorisée. Na ebité auto mona ki Mike Lokamba bazo lukaye Mike Lokamba il faut ba kangaye parce que Mike Lokamba a publié qui la bouche autorisée. Est-ce que la bouche autorisée ngweza ki ya vrai ou faux? To Mike Lokamba ba bino azo lukaka ka base ba tum soso la bouche autorisée ngonde ye yo Mike Lokamba ezala ki nini Mike Lokamba yo toujours aux a mieux placé pour na ko éclaircir ba tu sala ki la bouche autorisée ya vrai ou ya faux? To ezala ki nango ka base ya solo nde Mike Lokamba nde ba lobi olingo luka o sana rara ko créaka ba base toni Mike Lokamba. Grosse molire na musa na biso to sala oyo ba dérapage ezanga raté mutakoka na musala oyo azate même na ba chaîne nationale na biso na ndemo ya mbai ngai na lobai penka ni na zolo baboye mutakoka na musala wazate même médecin o tuba tonga docteur ba règle toujours ezanga raté et à quoi ça là na dérapage nde nazo ki information na yiko taper à côté ezala nango fina bisoté kachama ezala nango kachama te bon bato bayebi mamutu oyelekaki pona kozongela nango le susute mais yiko bima Mike Lokamba sengi la bouche autorisée pardon ngana ko senga la bouche autorisée pardon à nani moto Mike Lokamba sali mon lelo batu na pesa mo différence batu ba excuser nga Mike alinga polémique la polémique était meza ngana bimisare loko za caché la bouche autorisée bana belé le lob azo tiara na ba page na bango est-ce que ba yebi la bouche autorisée est-ce que nga pena Mike Lokamba
na niveau nanga. Est-ce que la bouche a ça langa? Non, tous en a battu. La bouche autorisée à ça langa. Est-ce que tu as la vidéo nanga? Ah tiens, on te pone peki ça na kebi c'est que tu as la vidéo nanga ti. Ozomona. Donc azozwa bana o bazo bi lobby nde na koloba oui, c'est vrai, bana basi o lelo bazo komi biloba loba. Nde azopesa bango opportunité wana moins visibilité wana. Mais biso to battre o biso nde to saler la bouche. Aux autres se comprendre nanga biso to battre o to saler la bouche lelo to pesier mpifo lelo comme la bouche bwe ngana ko za na somo na eti na ko banga eti na ko s'excuser envers yete parce que ezala ine mambo ya kashama ngana senga inde la famille kashama pardon na s'excusaki c'était juste rectification ozomona ezala ki pardon na la bouche ti po nenga za wana et si na vidaye ya la bouche autorisée et na vida ye lelo tala bakota na bango sebele tatanga mokutu na bimbula na kota te na ebite so comme na combien de like na ebite pour le bango Mike Lokamba na osala vidéo lelo 200 000 vies na sala ba vidéo ba 500 000 vies ba 100 000 vies internet c'est quoi ça raté mais la bouche wana quoi que ça 150 000 personnes au ba aimer page na problème. Donc, on a habité sur Mike déjà, en France, ils ont problème. Donc voilà, donc ils avaient juste dérapage, il y a famille Kachama, to bon ça qui déjà. Mike Lokamba na prison te bakanga rien. Nga pena po kanga pena mboko za mo affaire quoi. Bakanga inde cameraman nga. Mais Mike Lokamba yemo déjà tomonye déjà ça zongi déjà musala pe déjà ça va. Oui, non bakanga qui par mesure d'enquête. Ko kanga mutelo bité ba bomiye. Donc voilà, par mesure d'enquête, c'est Aigo Bimanae. Ça Bimanae to banda ba musala na biso. Donc voilà, batwa bangate Mike Lokamba zali. Merci beaucoup Mike Lokamba, très bien habillé. On a invité Mike Lokamba sur Raza star yoga ba yo du koto yo na comprendre Mike Lokamba PR mo robo à part que journaliste et on zara star to zara rani ni Mike Lokamba to comprendre un peu phénomène au début so mo ba journaliste Mike. Si bando rebelle ba fie belé ba mi commissaire ba stars. O comme ça star webi na rolata te. Pozo envier ba star américain ba webi na rolata. Ozomo le longa na mi benga star parce que na yebi rolata. Là, tu as une fondation, tu as une yoji en bas moto. Et ça va prise de définition. Le loti Mike Lokamba, fata journaliste, c'est auteur. Et ça cher aux hommes au. Dans la dès lancé, pas lanceur baquette, je crois baquette. Dès que sika, baquette peut être bambalate. Oh pour n'attendre la rana mutuka. Non. Donc ils appellent sika, 2017. Super le catalogue, non on a aussi dans merveille que nous allons. Pour me coller au milieu de ma catalogue. Donc ils ont prise de définition on a fier aux alanga batwa loba Mike Lokamba trop fier mais pourquoi oui trop orgueilleux nazalanga orgueillité mais na milobela kaka ndeti na tinanga yoji amba moto na salamati même la poto pour nga loba na le karaba journaliste c'est tout ya poto oyo to sala ba musala moko ba kokanga nga tipi ba kutikala jamais kolekanga pour ba bango nan batikala kolata yoji amba moto mama yoji la chère yoji ata sous-vêtements et dit somme tala tu faut remixer ça cher c'est coûtant alors na idéologie nanga mon était pas grâce mbise le ba fie bele ba mon anda grâce mbise na ba idéologie ba sexy ba idéologie ya loba mais ce quoi ya ba idéologie ya propriété garçon il faut y ba blouson il faut y ba nazala na Viviane Westwood il faut nazala na yoji amba moto na makolo donc le pe ba jeune garçon ba mi kolata lata moi ba pantalon bien que ça ba pantalon zando et ça ba body na bango ba zando donc et ça nga bien na so mona bango moi propre voilà. Donc voilà. Ok, merci beaucoup à Mopa Ofaï, merci beaucoup à Fanny Bongende Skin, Fanny Bongende Acoustique, merci beaucoup à Loris et la Congoli, à Malolo, Babia, Willy Mouché, Nicole Amboko, yo, déjà des retours à Kinshasa, on est là, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Mike Lokamba, question, on a vraiment moko ya suki tikala ki. Mike Lokamba tant que président, il y a des journalistes et tout, il y a internet. Mike Lokamba, ozomona vague ezo les katé na ba journalistes et surtout plus
mingi bana mibali mikolo batomboki bakomi okuna fingi o aplibia nzoto oyo kuna fingi asa pede oyo kuna afingi Mike Lokamba tant que président ya ba journaliste na ebite so yo kata likambo to ko encourager kola lisusu to po éthique il faut basala nini Mike Lokamba to comme conseil tant que président ya ba journaliste tout internet comme message ni oko pesa na ba collègue ni abiso ba yaya na biso surtout mingi ya mibali ba kotisi ko finga na moko incroyable Mike Lokamba. Non, et ça là pas si et ça remarque à tout le monde, remarque na oté, remarque à batunion tout le monde n'a na wolo ba lelo boye. Mon Nicolas la kola mukato zokola. Tous ça responsable toi na basi, son abi moi si c'est-à-dire sans basi c'est-à-dire dans un engagement de récipro nous abongo aux mobile. Babloko to sala ba papa na biso batala biso nakati yote Mike Lokamba non seulement bazo finga na bango bakomi ko kotisa na basi na bango ba innocent ba to place ba fandi ba yebite komi ngana ko sa charger nde na mobile te mais na mwasi na ye mususu kuna na basi mususu ba yaka ko linga ba PD eloko ana Mike Lokamba tant que présent oko silisa ngote to comme message nini oko pesa na batu nyoso bazolanda biso surtout na site na biso Congo France et mambo e aussi là nango parce que moni kolala kola mukamambo ezo bongisa maka tozo bongisa makambu tozana bato to dia ciblé au baza en tête to yeba ndeni to bongisa makambo malé mais to bongisa peka brusquement boité brutalement boité. Mais les jours à venir, Makambo est aussi là. Il faut que tu sois enregistré. Tu es tel la salle nini patron azanani. Mambo en tout cas nazo rassurer ba internautes ba na tout à poto ba diaspora et aussi la nango et aussi la nango likamute banda nango pesi la nango ba buzo ba o et aussi là. Alors ngana ozonga rapide pour répondre yo. Au monde ba jeune lelo ba na internet ngana sali 8 ans yango. Si on a sali 8 ans, mon confrère Matika a sali 8 ans. Il est passé 8 ans dans Moussala. Alors, là, sur le bandaka, Moussala Oyo, tout ça, on a un système OT. Au biso, tout ça, la polémique n'a pas été loyale. Ils ont un Moussala. On a un jeune monsieur Dingwe. Monsieur a payé un katir moi les Dingwe. Aujourd'hui, ba concurrence au biso tozala nango entre ngana ba frère nanga mususu na ba bande on a biso Congo Mikele ba making of kota zali na pesi ba ombote lelo est-ce que c'est nga bande ko batutu ba bima na télévision na bas na mibal après biso na longola ba Doris parce que na yebi très bien na longola bande ko mususu pona yebi ba on peut très bien baza batu ya nzala donc ça bah comme ça on le la COP micro comme le la COP maman kuluti na na poto atindi caméra na micro à proposer donc comme ça on le la COP mais là sur mon tata na bagage té mon tatangela yango té mutu azota formation na ngote to be ata otanga té mais ba formation il faut le capter na ba formation bazo ba formation na ngote car rapport asa présentable il faut à comment chroniqueuse ou bien présentatrice. Car rapport au barabien, il faut comme aussi un micro. Mais non, ils ont raté dans le monde. Il y a biso, tu as 4 pouvoirs. Donc, les moutazoya, dans le monde de la presse, il faut aller d'abord la formation. Le lobande que belle bazio ngo musala moko ya agenda, backup, ya ozo mona kilo koso wana ezoti na bango ba finga po na bal bon excusez-moi na benga ba lâche au balinga bango excusez-moi ponga en tout cas sobela AVC ko tala ba émission na ngaten bande ko balinga ba garçon ngo na benga bango ba lâche ba fiango baza ba lâche baza ba fimo ba tuli na poto ko bala bango ceci cela mais non attends na habité liban ngo pe baby attendez ozo comprendre. Donc, ils n'ont pas si biso tout le monde en dengue presse en ligne et qui ont kufa, ils ont failli si on a linga makambo te. Les jours à venir, je crois que ba makambo et que c'est là nango na bande kwa basi surtout bande ko na biso ya basi o bazo bebi sa musala oyo.
ça c'est kofinga babasi ya poto baza ba marié oyo babala bango officiellement o l'été bi bango yozo kende kofinga bango ozo l'exatano na pamba komona carrière oui succès ezalaka nango biso tout ozana succès mais succès c'est là ka sona na biso ba vena biso ba bailo kanto ba redile bando René ko régner ba musicien au bazar à l'époque bazar les sous-soutés donc des rapaces. Voilà. Donc voilà. Ok, merci beaucoup Ezaka Rapasi pour na bandeko na biso ba collègue na biso ba confrère na biso ba journaliste na biso Mike Lokamba to komisiko ko cité protocole émission na biso trophée oyo Mike Lokamba zwa. Babi Mike Lokamba o trika na o trophée wana ezaki na ngoya yote ezaki ya batu mususu mais le roi yo Nzambeka ya base actualité tricage o trikeka pour na trophée. Non, nga bapesanga trophée mondialement. Bapesanga un trophée dans la Kinshasa bapesanga à partir poto. Sur Betty lelo nini je crois sur Betty prix Nobel pesa ba trophée au monde et ça en ligne. Et puis vient les amis de Witch na pesi mbote oyo vraiment à valorisant dans le monde de la presse oyo. À lui en tout cas musala to sali oyo ponga na mbiaka ye numéro 1 na biso apesinga trophée ezala ko tuna ndeko na nga mona otanga kombote parce que longo na ye pas ala présent ye pas sala YouTube na ye et bandeko mususu pe ba mi Holanda o trophée o ceci cela il fait la valider yo roza trophée teke oza trophée te na ebité trophée ngo yutelu wapi bimeli wapi nana pesi yo na miso banani pour nga na sala ngo ezala médiatiser na miso ba confrère na nga na otanga kombote possible ba longwa so ata l'émission ayebi donc trophée ngo zwa ngo wapi nana pesi yo so za trophée mobala pesi yo po azaki satisfait na mbeto na comprendre so sala ki maman mystique baje o sala baje na mbeto apesi yo trophée ko kit na eti po mbam so pétard ba plan même soit pétard ba câble donc sentiment le qui est apesi yo trophée ce que yipsanga ogangela na trophée ngo ti wap puis biso ba Mike Lokamba o to mi benga te me bato balobe na biso ke no ba ke oza ba journaliste international mama la voyage en Afrique ta ngala voyage en Afrique te ngala ke na Asie 8 heures de temps de vol oh na woki ne pe France na woki pe Belgique na baby song na ke Dubai nga kenda Afrique ta to ba international les alande ba biso ba Mike Lokamba oyo ozomona na relever lo mususu awa rapidement parce que to ko chiter lelo Mike Lokamba comme soit un problème ba to ko lukaba amplifier ba gravisser mamunaye nazo nga rapidement na makambo oyo le gars na kashama o balobi Mike Lokamba kangi mais na landa certains journalistes ya basi bazol ba non justice ezala justice katela et justice ba kangaye n'importe quoi justice kanganga de linga malheur nanga ozomo loko wana donc c'est pas bien natala ba image wana na mona bon peut-être to lingana to bon to sala même sur relation moka na ndenge mo ya bongo mais ça quand même pas si et puis les lo faut battre ba barango bon n'habite lelo olingina loba tondengena loba Mike Lokamba yo zano muta vérité loba na yo o eza Congo français ozarara na besoin ya vérité puis ba actualité na ba information na pesi héritier watana bembote na pesi Fabrigas mbote ba jeune frère nanga o lelo ba osala musala ezomonana mais na on comprend ce que héritier na mambo leki ya Fabrigas héritier a eu conscience parce que senga a Lokamba na bike batebele bazwana ndanga na profit pona mabanga pona boye tra boye mamsu na wolo bangote mais na comprendre osiko ozomona donc ça ben nazo bengo tu ça ba ingratitude lelo mutasala yo boye o molinga na TV comme ka kombo ya mutu wana po batia uka et ça la raté batwa ibisanga yo ce que me bengi oza attaché de presse ya Fabrigas bako sarabino te mama lelo la fin ba moi vérité quoi yo omi bengi oza attaché de presse ya Fabrigas mais yebisanga pour